Makina tous les jeunes talents ébélés. Alors je veux comprendre que nous avons toujours talent alors on a mis quelques choses na moko na sangisa bango na ngola o kamwe salamate yembili sanga banganga festival Rumba festival donc créé par Double CD. Je vous aime trop, j'aime la musique pour moi et vous êtes pour moi mon sujet sur profil. Grand public, tout le temps jour tout une belle salle tout savourer, tout vivre au rythme différent. On a fait Nzambe abatsa yebele parce que ils en abattu yebele baza ba mécène aboire mbongo wa millionnaire aboire mbongo ne bali et ya aboire ne balete azolona na talent na biso exposé tali kwisa oyoki posa osala ne boya yebele na chinois posa mibali bali moi si je peux bali posa Señor, yo voy yo lo vi na saboro yo na me to pa como se saboro yo venga na bala ya pide venga milidemi cominga na fazela con ni babo na sapato na me to solide de me poko ye ba basati na opération oyo rozanga vendredi samedi Italie, Ferrunde Makambo tout dans la junior américaine. Le moutonnier soit évident, il va la guerre déjà, à la sensibiliser, parlant qu'à Pétanol, Papa ya bani belé, yaya baleki ebeli, leo tout ça les blesses les producteurs. Et botan volontaire neuf mpandisa moya solo na mboka. On a un festival Montboyer. Montboyer, c'est pas moyen d'aller pour accepter la piste. Parce que président Oyo a joué l'initiative Oyo na sepeli makasi ba interview na mola ezalate dans la première mutu Oyo asangisi ba comédien asangisi na ba artistes et musiciens ba motu ba sangana bete loko monza mapambola ye ezala pour la première fois deuxième fois ezala ni bazokene otikanga chindo ame ostrangane otikanga la kisara bakanga yange papa sekere ya liwa lukela mani bakanga ya bakanga ya kosema bakanga seba sakina ya kinza makabola molili na mpole mai na mokili nzamba yebile pourquoi mais okomi osangisa mabe na malamu oyo okomi osala beka mezali abomination donc sangana tosala eloko mo etikala histoire na mboka o Angola c'est la première fois eloko tosala vraiment en tout cas pour le moment naza vraiment kanga moko azosala perform na moko vraiment mais la porte est ouverte nous allons posa ba sponsor vraiment oya moni aza mutema malamu ezonga tozala pas les hommes en tout cas ba numéro so lekala se wana bomo nango bengi na ba numéro wana tozala posa bato vraiment
Festival Rumba. Boss Blaise Kabana ba yolo. Et puis laissez-moi tata il est né ba wala ba ga pour ce que ça. Pour ça tout temps pour la musique de soit loin et plutôt dans ma province, ce qui nous a passé grâce à la bino va trouver au dans la biso qui devait être balibana moka est possible avec Dieu. Bino Angola Outmaora place qui a place à makambo belé lelo wa to kiti awa oya na studio a place oyo festival Rumba ba musiciens bazo préparer bazo pena la police bazo préparer na bango pour le 7 et 17 biso tout aux ala junior pour na initiative oyo ya faire Rumba festival Rumba oyo ya des boss Blaise Kaba asalisi on a ma chaîne carrière, ma ministère de biso, ma ministère de biso a bimarate na ye, a tia ba paquet na ye chez Toyo Kabango. Non, muta baza muta félicité. Ngana ingénieur comme tokota na studio to sentir bango moko ba lo ba pe. Ndenge nini banda ba bana réflexion. Si lelo ba komi awa, ezo ke ndenge nini, ezo sukela ndenge nini. Toyo Kabango sambe. Ngana Est-ce que yoko yebanga lisusu ndenge na komi squelette fait tout bien bato kutu bakomi ucholangai ibwala
kufalobi soki oyoki oseku na ngai kimbola okanga motema te sibosali kobanza te soki obwakelingata liso okobokwa malibanga bungwa kimbwala lokola mwasi ya lote awase nangola yable toni papa na michel kanisa molimo moto tiki ndenge ekomi kotelemana lokola mopepe ya kaina mopepe ya kaina yable zekabaye sisi Orava Festival Rumba Emerson Angola Premier Bissaka Monté double CD ça commence à vendre et ça finira par matin natika koservise na misika bakustik susetika kopie suseto na kaiki voilà zongano kimbangu bangu yo bikisa kai nalongola pila likomela na kapo na yo natika koservise na misika bakustik susetika kopie Zoto na kaiki wala Iyaka mwine pela onda kuanga kibwala Iyo tika makidi baloboko ebala lita mama Iyo bebisa bashone na ngaimyo sotu na bavilema Uta okenda bashose na ngai ebema Awa repétons un souka festival oyo jamais etikali kosalama jamais na Angola awa mais à travers les boss kaba artiste na biso toza bango préparation déjà pour lelo za suka pe le 16 le 17 donc on a biso na junior bona na bité message na yo na bato to bazola na lelo za bato suka message nous a donc on a pas message là que bato to ya suka na on a les 16 junior va c'est un festival rumba na boss de kaba na bato et puis les gens tata il est né ba yo ba ga de parce que bafana yo websi bangondi bafana ba biga tata na mio ayemba festival rumba boya le 16 le 17 na junior na kimbangu passe belle kaba merci beaucoup déjà la katuna message na la bateau bazo na biso pour le 17 oza répétition suka message nous ali alors message na yo papa na tini so na bonne boya bongo na junior na festival ma fondali ya mwana donc boya bile boya savourer la bonne c'est soit na pour nous nous en ensemble comment nous en check moi boya maman mke ah et autre vidéo maman mke ba téléspectateur bazo na biso ba sentiment le mwana sokinza makabola molili na mpole mai na mokili nzambe yebile pourquoi mais okomi osangisa mabe na malamu oyo okomi osala bekame ezali ya combination donc mambo etali on a check toujours merci beaucoup est-ce que vous avez un message pour ça est-ce que pas pour tempo à tu vas pas qu'il ait agi pour le festival ou ça donc félicitations pour la maman de chapeau il est là dans ces jeux ça parce que nous sommes directement tant que quand même la maman aussi c'est ça ya no elenga manager sanofo ekra ya motema ngai na susu na pata ya merci beaucoup double CD fondateur hier na évité notre stratégie double CD de nous a répété yasu bato tout bazolanda ba biki ba le CD vraiment na bengi batutu pas roba la bonne musique nous sommes réunis pour reproduire encore la ligne. Il y a vraiment il y aura de bonnes choses et aussi des surprises.
parce que invité surprise basé on est ensemble. C'est du Ferrou c'est l'amour, Ferrou c'est l'ensemble des musiciens. Lisanga Bayembi, Lisanga Banganga, Festival Rumba, Festival. Donc créé par Double CD. Je vous aime trop, j'aime la musique pour moi et vous êtes pour moi mon sujet sur pour vous. Grand public, tout le jour, tout le monde tout savourer, tout vivre au rythme différent, Double CD pas de quant à moi, je dis le pouvoir du bien engendre les biens. Le bienfait n'a jamais été oublié. Toujours gagnant, toujours premier. Blaise Kaba, Kaba Blaise. Que ma présence est adorée, ma lumière vous inonde. Je t'aime Kaba, amour Kaba. Merci beaucoup. Oui, tout d'abord, rappelez-moi Eyong, c'est sacré, Papa Ngeli, Yabashua Ngeli. Oui, les Arabes, donc, c'est-à-dire que dernière répétition, ils allaient place pour m'entraîner, doit participer, doit bien avoir coach. Parce que coach pour des autres, ils allaient des livres, ils allaient un peu moins battre. Donc, nous avons la musique, nous avons l'artiste, nous avons la communauté nationale, mais pour les capés, un festival, donc il s'est la diaspora. La diaspora, ils ont un bateau. On a le rôle de ça, la guédoko, vendredi dans samedi. Bengi Bango, Baya Moyoka, au pendant que j'étais assis dans le vide de l'amour, dans mon palmarès de déception, or que je voulais lâcher la prise de l'amour pour plaider ma défaite, tu es apparu. Mais que tu n'as Bobo mangane lengyo, bobo mingane lenyangeli, bobo masmaga, iboke abolingo, olo fofo nanga, chouchangeli, comme tu trouves que l'amour est un crime, aide-moi ta victime, oh. Comment tu as mis le combo, iboke abolingo, iboke de la milo combo, la masse va préparer, on doit préparer pour Yamonia pour ça. Et moi j'invite tout le monde à voir ce que moi je suis. L'identité ayant un accord Congo. Mon aïe, la mon initiative au coup de chapeau tout d'abord on a fondé. Tu veux Papa Ferrou, double CD, mais c'est Chibo Boabé. Il y a le Bafantomas, il me doit s'allumer à tout limite. Et moi, la maille, et Bigaga. Betaki baport nous en avons lié où il y a écouté Blaise Kaba, l'agence de voyage, nous a facile. Comme l'agence est allée, non, on a dit qu'on a mettre mais c'est Blaise Kaba. Mais je peux pas m'asseoir de Chaba, oui, malé, mais parce que tout à l'heure là dans le Sabango, comment est-ce qu'il y a une journée d'Angola? Na n'engue nanga, au lobby on a une journée d'Angola. Dans l'entretien, Boya na ouverture. Donc identité mpona motu oyo abimisi bafona ye nzambe abakisa ye ebele parce que eza na bato ebele baza bamesene abwakaka mbongo kwa millionnaire abwaki mbongo ebale eya abwaka na ebale te azolona na batalent na biso toexpose yango nga personnellement lokola nakokaka na nga interprétation te ça la face de la bandit. On a préféré l'opportunité pour la qui s'appelle l'identité pour sur Eyon. Il y a mon monument qui un héritage qui s'appelle musique. Là, on a pas dit que ça n'a pas musique, on a pas artiste Eyon. Merci. C'est la comédie la mission pour participer à la festival la mission Ferrou.
oyo eza festival moko sika toamia osalama na kati ya ngola komona bino ataki bakomene bato bosekisaka bato mona bino ezali oyo makambo festival koma tobandi na se présente nano nga komona ngai artiste mokoya komele na bino ya kolama tangosi donc vraiment na festival rumba na parce que président oyo azwi initiative oyo nasepeli makasi bainterview na ngola ezala te aza première mutu oyo asangisi bacomédien asangisi na baartiste musicien bango tu basangi na bete eloko mo nzambe apambola ye ezala pour la première fois te deuxième fois mpe ezala artiste Soupo Festival Rumba en tout cas félicitations à Mouton Nzamba Sali malama longola mikolo liwapa na ye abakisela biso na kombo ya Boss Kaba Nzambe ayebi nenga salaka makamba boye basebele te na Rwanda mutandimi kaka cha idée na ye projet na ye makambo nyonso kwa sunga baja talent en tout cas Nzamba bakisele délai na mislama te mais ekosimba po se simbaki déjà tozomona déjà Nzamba ba flair na mopepe eloko baka eloko so nazalaki solobiki nasa eloko so naza na munduki na maboko nakobeta bino masasi eloko nini osala eloko de yangwa desi nasali festival rumba félicitation ndenge wana alobaki mingi obangi ya telele kitoko préparation eki kitoko esa bino kaka bita leki na makasi donc préparation oyo akozanga vendredi samedi etali ferunde makambo tokuta na junior amorive bakolo mutu nyonso ayebi donc bana kibango déjà aza sensibilise palanka petangol kadontu bapepele bakamona oloba tonton micupa ayebi donc des fois te oyo osentir donc dévorance spirit bebimike chaque papa vaya na tafala tafazi pa ongebe donc merci pour le président Kaba visa gratuit Nzamba bakisela oyo esukaka awa te Nzamba te donc makambo esalami awa nangolano esalama te kino festival moko ye moko apesi bamoyen na ye po asenza baartiste oyo mingi akolobela te Nzamba batela naleli mpona nini kaka ngai na bolinga meli na ye mokuwa mpona nini kaka ngai na bolinga tonto lumbi cupa nonononono janema bolingi na bela tonto lumbi outi poto awa nalonda makambo echange yoka mose moto ozali te mobali moto mpe azali te ye lizeze azali lizeze bolinga sheri zikiki cheval kiti oyo koyokongaka lao na kati wana ezalisete kurumba todefandela bisote na bandenge ezalaka nawelumaya mokolo bakiokomemanga makome tokatisa ebaletinanga bomosusu tokomanga katikati owakisinga ye nakonyotepatepa zoveta jene kotesa ye yo te mambezali yanga ye ifale palelendeno la yesi nakomaki komeki ozali mosote Lomina tanga ya kikombone
botimi baleki bayambaloka ozali te koniakonyakona molima Maya wisi kotaki lobito c'est la caca c'est la caca de 16 et 17 pour la déplacer pour les motions de guider la fille à moi Malobi de 16 et dans le 17 tu reviens dans la Saint-Esprit après ça m'a rapporté bravo Adou de Devo Libazokene Otikanga Chito Hama Oslamane Otikanga Lakisara Bakanga Yange Papa Sekere Aliwa Lukela Mani Bakanga Yambata Bakanga Kose Baba Baba Seba Sakinaya Yesu Ata Merite Molikona Pesakio Washington toujours et qu'on soit cassé amour pour nous tiens qui n'a pas l'aise au collion que l'autre n'a pas donc il y a un enseignement à verser les chapeau donc attention et allez bandi ça va pas si et comme abatamo on s'en est bon c'est cool yara c'est ça ye bisanga tina na yebae la kisanga faso oya ninga pamate mananga eko minango kosa bebe ouye na motema na nakome onande resore wenge plus que fort wana mamnama samedi ndenge ba mesala bolanda le 16 na le 17 moni kozali eza concours te ezaka toyembaka na baleki kaka ezala million na bakolege na baleki nde na mosala baleki mona moto abimisi bapake na ye mona moto abimisi bapake wana mpe nanga mpena awa eskaba azobaki kambo ozia kala deja
eza motu parce que motu na motu azali losakuna ezalaka nini nzambe asomela bato nde nzambe azali changer na ye en tout cas bravo mpe Espera, espera. Assista. na ye pour na valoriser parce que yanga eleki na cache ya biso ndenga voilà merci baya ebele otali ngai okumisi nzambe otali kwisa oyoki posa osala ni koya ebele le chine posa mibali balinga moi c'est mibali posa Señor, lisungi, oboyo, lobina pesa, boro yo, na beso ya meto, como se la boro yo, kabenga nga balance ya pise. Ali gauche to muito de chupari. Oyo yo kango da, voilà. Merci na wera, merci na iwe, merci na. Yo la tikola nala tamini jipe to bimani ala vende soki omoni papa fukameli mama soki omoni yaya fukameli lekitu na zambe na likolo akela love check. Le producteur le plus célèbre nga la benga zaye Yaya Bani Bele papa ya Bani Bele Yaya Baleki ebele le tout ça le blesse Kama le producteur botali volontaire nef mopandisa moya solo na mboka yaya komona yo na initiative oyo meka mpe kozongisa bato oyo bazolanda biso po totikali déjà na bakelques jours awa le 7 initiative oyo bamusicien ebele. Ok, merci pour la question R9. Nous avons Blaise Kaba, vraiment Mokindi, Kabeza dans la famille. Alors, initiative on a abandonné moi kala vraiment. Abandonné moi kala na comprendre que na ngola toza ba jeune talent ebele. Bamisi bina ko bayemba kamno yo ki bina au CPL. Alors, je peux comprendre que no bande ko toujours pour moi talent na comme pour moi na makasi vraiment. Alors, na meke fait kosola na moko na sangisa bango na ngola o kamwe salamake. On peut venir ça, on a dit pourquoi pas nous appeler en Angola. Il y a un moment où on a dit qu'il s'agit de la diaspora, tout ça, on a tout ça, il y a l'histoire en Angola. C'est la première fois que nous faisons ça à mon moment. On a une initiative dans la mort de Kaba. Comment on a eu? Est-ce que nous avons fait ça? En tout cas, pour le moment, nous avons ça la réforme mais la porte est ouverte. Nous avons ça sponsor vraiment. Pour la money, azam tema malamu les gens en tout cas ba numéro sur les classés on a beaucoup na benyi na ba numéro on a toza la poste bato vraiment. Pour ça moko ils sont pour la qualité. Nous avons poste na bido boya wa za sponsor manager boya bile to linga to la culture na biso na moko amola to imposer. Le ko on a les alaté biso de condition. J'espère biso bena eza makila na biso. Biso zo ramela eloko esala ba biso komisa. Bazana poste bena ya bato ko ba za la bonne terre lo ngape. Abengi biso ba numéro o eza na se wana. Tokuta na bureau ezali kosangana tuka eza eloko mosu makasi po ba projet ça vraiment ebele. Nous avons pensé tout le temps pour la musique, nous sommes à Luanda et plutôt que dans ma province. Nous avons passé les grâces de la Guinée, qui devait être possible avec Dieu. Merci vraiment, bateau tout le 16 et 17 tout le monde de la famille. Sécurité, la police, sécurité, la police, il faut se retourner le roi. Sécurité, Rosal. Batamanga, on a bien les Zara, Matata, mais moi, je suis bon. Ah, c'est Rébisso. Le 17 et le 16
17 de 17 aux junior mode de la fin des années na bateau tout bakoya est-ce que sécurité pour makamla beso ya bato bonga les arrêts de moi de assurer bateau bakouta bisika bazuba invitation ba konzo bakoya ba patron bakoya pour assurer ba sécurité de au makasi. En tout cas vraiment pour na wana j'espère que vous avez décidé tu assumer ba condition nyoso la police azo kuwa makambo oyo et puis ba kozala na porte sik bazo kuwa et puis bata makasi to tia sur la porte oyo so yana esprit à désordre en tout cas to bomba ino quelque part si les dit autant makambo na en tout cas boya bola ta ba possible na kitoko wana bola ta ba bilamba kitoko vous avez décidé tout ça vraiment assurer la sécurité oui tout ça sécurité bien normal en tout cas sécurité ça bien assurer normal boya vraiment muta bangelo pour la police à côté les mana banosa ba tour si balongwa si baye en tout cas tout ça vraiment craqué donc boya pena pour là ta ba kitoko wana tout ça la posa boya merci beaucoup. Ok, merci vraiment R9, on a CPL vraiment biloko boyi ya monde ba dédicace na ngaka ebele na famille Kaba partout boza bana kini nyonso partout dans le monde boza biso na ngola oh ba congolais na ngola ba sa ke loko te biso sa ke loko boza ba politique ba sa ke loko te toza pena malgré ba politique ba za soutenir mais tozo meka kaka mais tu es bien Simba voilà avocat sa grand pote Nzambi et Simba vraiment c'est vraiment ça na mbote ba telingi pili bakatite là ba Peter Asana ba pouvoir mundeki amboto to sans oublier champion Elvis Dilonga yayo mwana étudiant. Merci la fille Lokasa Mona pour toi Kala to continue toujours merci. Merci beaucoup de déjà participer moi qui pour former Binoké les 16 les 17 aux ans on a junior les place pour la Kimba on a vraiment boye belé pour comprendre initiative oyo ils sont journalistes tout tient en maboko parce que c'est la toute première fois festival Rumba et Katia non vraiment tu éviter ça ballon là bas les Blaise Kaba tu as ba petit toi ça na besoin ba toi ni ba chaîne ba évoluer Blaise Kaba place aux gens ça ba fleur et belé na vu vraiment tout ça biso na bino to na sentir lo yembo nde lo yembo so yeba o yemba te na ebita to yeba to redécouvrir bino nde ce jour. Merci na Fiston Lokasa Mona pour toi merci na papa Kapela le PDG pourquoi pas yemo ko ingénieur prof toto ça toto tambone ngala bino to kutana les 16 de 17 au comprendre agola festival Rumba Blaise Kaba numéro ça na bato tout bazan na besoin va contacter le Blaise Kaba boya na bino bato bazan na besoin boza ba sponsor boya wana vraiment boza la décider le Blaise Kaba sana agoyamba bino kwa ça pe na besoin bato simplement encore ce que la vérité mais hier à son bout boya bosanga na bosala mambo ça la bien merci.